est-ce que aux autres soutien il y a frère nayo ba congolais ou ba congolais lokola yo? Ah bakali soki pona koloba moi soutien il y a ba congolais oui hein parce que na ba live bo oya loba non pona kaka moi netika moi vanta ou bien moi koboya mutu après yo moko yo regretter na sima donc ba congolais vraiment oui moi ba 10 chiffres zo ya vraiment hein donc oui ba congolais ba tiki ngate hein ba tiki ngate ba congolais hein ba congolais ba tiki ngate passe la situation oyo et faire sentir yo que osa aimé ou osa aimé tout. Bon bakali omoni toza na live bato bazolanda biso to ana moment ya robetela mo bato balanda biso mo ba vérité hein to betela bon maswa lo peut-être parce que balobaka omoni la de moi mabe to sida to bon bref beti na soko za ozobela maladi oza nango yebisa docteur vérité maladi na yo pona sungao azolo solution soko oza na kitutu yebisa eza kolokoto apesa obakisa kolokoto et obikate. Comprendre donc évidemment le waketé ça na moi vérité na citation on a vraiment na minute on a sentir vraiment que Nazaki aimé Ozaki aimé non ok Ozaki aimé dans le sens que situation est tout qui est dans le plan musical tout qui est dans la musique juste des situations parce que c'est privé ou soit je sais pas ou soit on va poser question situation où est comme lieu et ça c'est que on va soutenir musique ou et ça privé ou se retrouver dans Kinshasa. Non bakali makambo e komelinga est concerné mutu mon côté il y a musique et concerné même pas ba fan pe ni fan ni musicien moko eza ba problème na nga moko privé et taliku tata musicien te ni fan donc rien ka nga moko famille na nga na bana na nga kutu te bana na nga na kote bango te mais moi na nga liboso azala ko courant na citation mais ko bandaka na mama na nga ba tante na nga oui bango nde bayebaki eza ka problème ya nga moko concerné musicien te concerné pe fan moko te. Très bien. Déjà, situation où ils sont privés, où ils sont en dehors de la musique, elle doit rester privée. Je m'explique. Lelo oyo, biso to ça en public, oto ça la bo, ça pour l'angana yote, ça pour la bateau mortel la biso. Likamu déjà où ils sont privés, tout ça na droit souter oya awa, to lobayamo, ceux qui osent se sentir à l'est ya lobayamo. Oto ça peut justice. Mais problème ils ont ici qui Kinshasa, ils ont problème privé ou tout ça censé peut-être y avoir bayangote. Alors boni eye komiko tisala kati ya makambo ya musique. Question na ngayangwana. Bakali soki makambo e koti na kati ya musique parce que na ozala clair eza parce que nandime ko bimana mutu ya mabe en fait o ya zalaki na kati ya monde ya musique pe. Donc eza Manuela non? Nani Manuela Kitoko? Ouais, Manuela Kitoko. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Nandime ko pousse e pembeni nanga yepe angara profiter oyebika kande bango bazalaka parce que mutu tout nayebi ke bato baza awa bayebi caché nini o Manuela Bimanango. Omoni lelo ata batu bakoloba baobo ya vérité mais mutu tout na minute oyo ayebi ke Manuel Abimana caché nini. J'espère que même Bakali Nogozana ba question eza yo ba réponse eza nga mais na minute oyo eza question te mais na yo moko na samote Manuel yebi ke Manuel Abimana caché nini na internet caché ya Manuel o mutu nyonso ayebi ezali ko finga batata ya batu banzoto na bango ko finga ba mama ya batu ko finga kaka ba bêtise. S'il vous plaît, c'est la bonne tapoter live avant de faire la commentaire s'il vous plaît. Ouais, tu peux continuer. Donc bato tout bayebi caché na ye ezala ki caché moko ya salité azali mutu oyo soki
peut-être oza na mwasi na yo abandika kotambola na ye. Boye soki poza na mwana na yo oyoki ka mwana na asali amitié na Manuela, donc il faut yo moko osala déjà attention obenda mwana no matoi. Donc nga ba vidéo ya liboso na bande kaka bandeko opeka ya ba mama musique to bande travailler na bango ba ibisenga dia que non les défenseurs moto yo pousse pembeni na yo est-ce que tala ba live na été mais bakali yo moko ebi tango tokendaka baloba na mokili bat baloba toujours kaka buzo ba liboso mayele na sima ozomona buzo bezalaka liboso yango monike nga vraiment na yeba kite papa na yeba ite mutuni na opusa pembeni nanga mais na banda kolanda nanga pe mutango kala azalaka ka toujours na ba bêtise na munoko na kenda kutu na kenda kwa camarade na ngai na France wana na kenda to vanda na eboye na kamwa mwasi na ye tanga moni ba vidéo wana mwasi ya masa na nga zo courage sanga vete ke non le défenseur nga vraiment ndongo sa ba vidéo na fi oyo na omona kaka un jour au fingama ou bien un jour otala ba vidéo na to tala ba couple na été abo otala nde ba kaleso bimate otala nde ba bermide bimate na ibisenga bitenga na to pona ko lugaka moi on to ngaka to se défendre c'était nga to suka na eka na ba vidéo to suka na eka na ba vidéo mais ibisenga binanga ke zala mayele parce que ye azana na réputation mabe ozomona bon ezaka nango bongo sikoyo elo nanga lo ba place ana zuma te ko expliquer lo kwana pona nini parce que tangu ye amona kitalinga tika mondo alinga kima un peu monde ya kofinga ba nzoto ba mama ba tu ba kwana eloko nya lukaki atala kisko kete fona koma warrior pona koma warrior il fallait que aya asangana na les défenseurs wana oyo déjà warrior bakali lelo oyo boyoki ba tellement za mutalo kuta yango moni batu bazolanda menga na live na ona komeka ko faire comprendre batu loko moko nani ayebi teke Manuela si aya F victime akuta ngai yaya bakali omoni ba moment oyo ya ba na to bakatoba na niveau Europe na moment oyo ya ba concert lokola ba Paris la Défense Manuela zela na F victime te mutu pa yebaki na mama musique azate Manuela ayo koma warrior mu colonie so bo se rappeler réunion moko boy papa edi asalaka na Bruxelles et pas Karine Lutete et pas Karine à Bruxelles wana restaurant et tout ça là qui restaurant unini wana tona ba Big Zaga ba tunyoso ndeko et présence à Manuel ya liboso aya ko sangana na batu ya réunion ya FT mais zalaki wana biso tu ba bengise biso to na réunion to koma kuna boyena ba mama présidente ba warrior tout to zalaka wana bo ba bengisaki to koma wana to tala boy Manuel ape aye ozomona tango aye na baba ya mobika ndenge zala kaka ba kimsusu peke mais ye pa koma warrior akoma boywe ba mama ba kisongi ya moi kichoni ki ya moi muke ezalaki déjà mututo bandene ko chrétien eke ye aye susu wana mamondo bino boyebi batu babete na bombo ba sete na bandenge na bombo mutalinga ke ye aye ba azaki parce que batu bamone ke te vraiment mouma ya mabe o efinga batu ba nzoto na bango tanga ye nde jour wana nde sikoyo makambu nyonso ebandaki akoma warrior aye asangana na ngai asangani na ngai déjà ke non aluka so akota na monde musique mais il fallait so akangama na mutu moko boye oyo ayebi ke mutu ana kobimisa ye oyo akobimisa ye vraiment na monde musique donc ngai na lobaka ngai nde naza ngande na forme na bimisa Manuela ba o ba koboya na bango pe ba koboya mais soki to tche motema malamu to longoli d'abord motema mabe ya congolais mutu nyonso ayebi ke mutabimisi Manuela na monde musique zanga ngam na salier parce que Manuela mama musique ayebi yango te azalaki même incapable tu yoka kutu mama kongo alobi olabenga soki pe mama nani nana boduka adobenga soki pe nana boduka soko oui parce que ayebi mama musique te so botali pe bien pona lobela même mama musique boya azana ba difficulté azana aucun jamais ko ba mama musique parce que na monde musique il faut oyeba quand même eloko nini oya ko loba na batu okopesa programme nini ba komba batu ba nini ya suka aka peut-être ser na ngana na boduka ba mbote place ozali donc ba bloko moya ndengwana ayebi azana message wa Alexa kana été parce que mama musique ayebi na yango te ezanga les défenseurs mutu na zuie na formé na mama musique parce que botala ba première vidéo na ye o ya ye na ngona mama musique na mama musique botel eza ba vidéo oyo asala na ngai ye to yeba ke kaka ya edi soka beti pa oui pa allez mala moko makambu ya ba nzota ba mama be bandi voilà caché na ye o batu tu ba yebeli ata batu ba koboya
mais oh bah yebi oh bah na motema ya ouvert ba yebi que non mamle défenseur azo ba solo to yeba ke na caché ya idi mutu moko boye afinga ka mibali abimina yo après afingi a cho a étalé yo abinisi ba caleçon na yo atafingi na mama bokilo afingi na ba semeki mamutu yebela ki yango wana mais musique non. Une question Kozonga na ona Kinshasa, ça n'a rien à voir avec la musique. Eh bien, on a compris. Manuela aza na pese mbote, Manuela kitoko na pese mbote pasa badi. Manuela aza pe moko ya batu ya internet oyo asala makambo na epe. Comment akoko matina niveau ya ko influencer aussi même ba warrior, même comme na niveau que ba communicateur ya yaya. Comme on a niveau le baki ba kati yo kata ye. Tout ça c'est parce que Manuela t'a influencé PKK. Ouais, Bakali. Omoni aza moto ngai nazala na ye to sali makambo ebele. Omoni to sali makambo ebele ayebi ko somba amitié. Ayebi ko somba amitié mais ayebi ko garder relation te. Ayebi ko somba amitié mais aza na problème moko ayebi nde ko garder relation te. Preuve ane bomonaka abandaka ki camarade bien mais na suka nango ayaka suko finga na ele susu batu. Oso comprendre ta loko la relation on a PC ya ena petite sœur nangana ena kitata. Ena kitata aza fi moko boye abima na internet te fi moko boye ya kitoko fi moko boye akipaka na makambu te fi moko boye donc azaka ni classe trop classe en fait. Ngai na ye nakutani sena Manuela na komisi bango ami lelo bomoni akotisi ena kitata na nini na miniature akotisi ena kitata na miniature likola motema mabe oso comprendre akei donc azuba njora wana pasenga na njora toyoka na raté batu bamonika njora bimi asali sorti médiatique ayeko sala message wana ne bakali ngana njora tobeba na likoelo ko mwa moke eloko tobeba na ngweza po nini ye asali Jaël vidéo Jaël a répondre vous comprenez batu tout babandolo ba wana papa gete poko ko sala bongo oya lobela Jaël bon ngape na sali vidéo na encourager Jaël na lobeli mama Congo na esi mama Congo soko meki o mona yo moko kisinzora abenga ngai les défenseurs eloko ozo sala oyo ezaka tango lokolo orchestre balabala comment OK côté la Jaël azobe bana mama Congo OK do côté la bebe yo okomona la pangai ko komela nga susute bebe asala baba biloko aloba wana papa ngape na kipaka eli susute na loba susu eloko te na bima susute ke ona benga kisinzoka na yebi ngana to bebana mutu na mutu avanda na ye vous comprenez mutu na mutu avanda na ye kisinzoka avanda marque nga pe na avanda marque nanga mais lelo na kamwe kande na monie abimi mbala moko aye osala oyo asali wana na compte Manuela mais ye moko pa yoki suba voice na ye ndenge komo bima pa Manuela donc ngolo bake campagne o basali bango nyonso ezaleka campagne que non il faut basale fort bakimisanga mopanzi wana ou bien bakweisanga mopanzi wana ozomona mais na ebite soki bakiselinga nini to na ganyaka nini to elongolinga nini na ebite. Bon, les défenseurs ont bien dans nos campagnes par rapport à la dure au pending bango balobi. Je pense pas que pour la réputation de l'artiste, ou y a artiste nene ou déjà sur ça qui choix de soutenir Yaya, les achats et ma bête t'as pas qu'à côté. C'est un musicien qui demande des soutiens, c'est un musicien qui mérite même soutien en fait. Alors tant au sali de choix na yo ya soutenir yé ou t'as pas qu'à côté. Lelo oyo na ndenge ba communicateur ba loba kata les défenseurs salaboy. Pour toi, tu penses pas que c'est pour le respect de l'artiste par rapport il y a tout ce qui se dit. Je m'explique. Les défenseurs ba kanga kiye alobi ke ba yokana kina yaya ozongi sa epoto ndalo vana na Congo yaya mtafuta ba séjour na wala pour les choses. Deuxième point, les défenseurs azo sambwisa basi ya batu pour filmer bango pour ça la chantage qui est à publier bango. Tu penses pas que pour le respect de l'artiste yangwana bationa nous moi à côté artiste pour na ko meka un peu pour bon sa image ya artiste où tu nous confirmes que makambu ya batu balobana eza ya solo au démenti. Bon,
tellement na pesi ba explication to ya makambwana elo na ko expliquer na minute eza bakali na otuna kaka soki makambo tu oyo kiwana mais est-ce que ozana otikalo mona preuve moko ya makambo tu o lobi na j'espère que lobi makambo misatu na o misatu wana o lobi bakali point to za la vrai est-ce que otikali komona preuve ya makambo yo balobi balobi ba voice ezali onga na lobi ke fali atinda nga na teka ba drogue nga tu la benga kutu drogue na melango te e bongo na oteka ngondenge nini bon yango réponse nga na loba oyoki kande balobi ou bien oyoki voice moko boye ou bien omoni plainte moko boye ya mutu oyo apporter nga plainte lipona yango ou bien voice na nga ipa ya ba voice na yo mais makambo inalobi ya makambo bandi kala mais ba voice yango ti le bimaka te donc yo moko pe bakandi ngo zano zomona te campagne moko mabe eza contre nga voice est-ce que na minute socio na biso soki ezali bima bon nanga lo baboya bakali yo kuzo basoke zalebi ebima azalaki est ndenge yo zomona makambo Manuel azosalanga na ndenge yo moko zomona makambo Manuel azosalanga est que soki Manuel azalaki na voice ya les défenseurs ya bongo alingaka ratenga nde question na opina est-ce que alingaka ratenga bomba ngo parce que azalaki pasaka tula babine abimisa ba voice bakali j'espère que notre ami Kolo est-ce que c'est cela tata ba chaka masolo ya bongo ya ngana voice ya bongo akoza e wauta wapi to koma na niveau wana ndeni koma na niveau wana ndeni nga sola ne mambo ndeni wana te mais so azana ba voice wana ezali ye ba voice na ebimi nga zo finga na ke chop no e bongo iso azana oya nga tika j'espère que Bakali je sais pas si yo moko pour comprendre ma question tuninga moi je pense qu'avant de continuer dans la question la question de faire les défenseurs j'aimerais dire ceci pour le respect de Mouyaya ça artiste international légende vivante numéro 1 il y a un musicien non sur Congo l'artiste mérite le respect lelo oyo bato ba pousse la première ba musicien bozo ya pour la soutenir ba musicien mais bozo ya pour ba propre intérêt na bino ba misusu ya Kinshasa bozo luka ba poto ya ba poto mususu ya basi bozo luka mibali bozo luka basi eza comportement oboya na musique bo ABC musique une fois oye pour soutenir musicien franchement il y a qu'à pour la accompagner vision na ye bon bandaka boy naza fan après ce musicien boaki yo okomo bimisa neti osalaka na orchestre musicien bosalaka na orchestre ba musicien wana te botika biso toza na kimia biso ne ba chroniqueur toza na monopole ya parole et non ba fan boyaka ko bandaka boy toza ba fan après ce ba boaki yo après boy na boy basi nyosa mokili mibali nyosa mokili ba komi ya bino après boy mo tonga ba musicien wana Yanga yaya poaza la yaya. Bakali, écoute un peu, yoka un peu. Bakali, na obiboya. J'espère que non tant ça live, tout le monde se comprendre. Tout ça live moko boye ya normal ya mikolo. Pourquoi na obibongo? Autant aux autres na ba question. Yo o pesanga conseil te pourquoi parce que on a zolo banayo na pozo donc la mo question ko répondre ngate yoka na tunyo boy na lobi est-ce que yoka bakali na tunyo est-ce que makambo tout ozo yoka sur le défenseur est-ce que oza otikali ko mona preuve moko boy ya mambo ke o défenseur atangi komba aigle akateke la ke diamba na tunyo bongo répondre tout ça avant on pesanga conseil il faut olobake les défenseurs tala image et tala voice bimi boy na yoki après comment peut s'en conseil là ça se comprend yoka on comprend ngate na bi yote na généraliser yo na yoki place au lobby te non yayam tatinda ki yo ote ka biloko tupiana wa ki place moko voilà place au vanda yayam ta vandi ici ikoyo pour le respect de l'artiste bato bazo luba yango bongo bazo salir image ya artiste toki na yambi yo na pozo ba question na banana banina yo non qui côté monte lobby que non ozongi Kinshasa pour la raison ya bosala makamna ya non na yo ki ya moto
Alors, voilà. Une autre question. Place au Vanda, Yaya, tu as entendu au lobby et ça Yayate. Déjà, tu nous démontres que yo moto lobby ya moté. Yamana et l'autre ils ont préoccupé les animaux. Yo moto lobby ba makambu wana les défenseurs. Mais comment batu bazo sala, bazo bimisa yango ke yo moto lobby na pour un problème nini oza na mona batu ko ekomati na niveau wana. Voilà, Bakali, il faut comprendre dans que au moniteur to bandaka ba guerre o e bandi lelote. Depuis ba biso to sala pembe na aigle, hein? Dès que nous avons pembe na aigle dans le sens que et c'est l'obélien, depuis ba biso to ba mabanga moko be pas aigle, to komana ba uniforme. Tala bien entre biso na biso. Entre biso na biso ba warrior, tala bien to zara déjà séparés. Bakali ba makamu susu na tomona yango na ba orchestre misusu te mais nga na ebiso ke et pas na biso ba warrior omona ba tozaka dia moins un peu séparé omona mopanzi yo baza bato intel mopanzi baza bato ba intel et tango ba biloko moya boyaka aller ba guerre d'esprit bandi ko finga moninga ko kosele makambu ko sala boye mais ya makasi nga na ngalo bezali makambo nyonso ba oloba mutatiki atikali komona nga na yango azate mutatikali komona nga nango zate mutatikali koyoka voice na nga zate tango voice ko bima bayela nga yango baloba kete tala voice auto o balobi yango yo pour les défenseurs voilà ça va là maintenant Bakali on va l'obliger OK ba vidéo o bazoloba ki ozo sali la base je publier ba mitakala tout ça c'est vrai Bakali omoni so komi kolanda ba question ya ba e ba nini comment on dit ba commentaire ya bato bazo commencer o tu nanga ba question selon ba commentaire ya bato ba commencer c'est que to avancer te bazolo ba par rapport à bato musu bazo na tala ba live et non commentaire na ki ba commentaire te d'abord na go bloquer même voilà na ki ba ngote voilà so na Bakali bi pour na bi bongo parce que Bakali réponse nanga ezaboé to mona bato oyo ba publier bango Bakali nazo bato sa live to sa ma live bata mayele to mona bato ba publier bango balela to mona ndenge suka ba vidéo ezano to mona ndeko na biso moi sur ba auto publier mikolo ka que ça lui même pas de 2 semaines nani amona on internet amonit bon bala kisanga vidéo o le défenseur a publié ya mutu bablo au moins ndengwana Bakali oyo o mona ngote après et comment tu te bakangi nga pona yango mais so bakangi pona eloro mobe na compte na ngai eza quand même compte sa mukete eza na 10 000 abonnés te zo mo eza 10 000 abonnés eza na plus de 200 000 abonnés donc c'est pour dire que si on a publié quelque chose moins d'une heure et panzana makasi et batu ba capturer na nani nanga bon na publié yango wapi na publié yango na WhatsApp na ba groupe à WhatsApp ou na publié na compte nanga ou bien na publié wapi de ngolo Bakali to me kape ko kanisa moi muke avant ya kokose la mutulikambo to boko c'est la pe mutulikambo bo sala ngo pe za la pe professionnel et za la te ya bozo ko c'est la mutulikambo moko boetango ba ko benga bino ba tuna bino ba question boza incapable ya ko répondre na makambo bozo loba donc réponse nanga yango wana Bakali eza na vidéo moko te o botikalo mona na compte nanga eza pe na nani na compte ya WhatsApp et loko moko te c'est pour dire que na tikali ko publier mutu te eza cop nanga te makam nangai o ememai nga place nazalaki eza makam nanga privé nde naza boye na sala na F victime azalaka ni na salaire ya 1 euro na fait na F victime Bakali bolimbisa nga toza na mo ba vérité moko boye pas to se comprendre au moins la minute so Bakali nde naza boye nga le défenseur na sala na F victime te nazali simple fan mais ba biso misusu na nde na façon to lobelaka artiste pour na ko remercier biso moko yango moto zoka moi ba kayuana ozo comprendre mais pour na ko loba keo les défenseurs azaka na salaire mo na kati ya F victime même ata ya 50 euros pamba ezala te muta futa ngate et ngolo ba teka lelo soki mutu moko ya lobi keo ba kati c'est qui est normal olobi et ça normal voilà
Voilà, donc un moko boye batumisu photo to me ka pe ko solo la rapé vérité parce que batumisu su au mona mutazo bake bakati ba sali boye mais nga mutu na travailler pour un artiste nga na bimisa énergie na nga na sala ka effort na voyage nga artiste des fois c'est plein na ba acte na nga et nga retour na nga pas ya artiste peut-être moi ya komela moi ji moi nini moi lipa moi elamba moi nini benga sko na za na nga na ngoti na zoka na nga ngoti mais bino sko boko sepela pourquoi que non bakati to sepeli bakati ba sali bino sko boko sepela sur base de quoi parce que ngai on a sala kezali na sala ngo na volonté na nga moko na sala ngo na volonté na nga mo parce que na linga artiste wana ozo comprendre donc c'est un peu ça bakali de ba bloko mususu ko moni ba vérité mususu congolais linga la vérité tango lo ba vérité congolais moni ngo mabe ngai nde fo artiste c'est bila na ba art na nga les défenseurs moni artiste musicien congolais tout sincèrement ta pour tato marché ba mo azala déjà ba mbila net ba ni donc il conseille ça quelque part genre tel c'est la réservation tel sauver l'ambassade il y a KPC ligne ça la rappelle bien et ça en tout cas on a tout marché ba monter et ça ba point où ba artiste ba ligne ba mbila na ba on base à la bonne biso to kina ba concert à Michel Belé à ça à Zelo Hotel T à ça le loco monta peso pe cacheté ba concert Belé pe betama na Paris na boito net nga na ça ba cacheté mais to kenda to soba bilamba na biso to kenda pe tout ça boina boy wana c'est à féliciter to marché ma monter mais et l'autre qui sont préoccupés ça nini les défenseurs vie privée na yo ozo sala c'est tout à fait normal biso tout on a ba mbeba pe to salaka mais pendant que tu as la TV, tu as focus dans le sujet autoyeli ou défense ya musicien autogé. Mais comment vie privée na yo, ba comment combiner yango na musa yo. Place on na ngana comprendre yango wana. Honnêtement makambo bon. Exemple ya mutakala wana za vie privée na yo. Makambo oyo non les défenseurs va refouler wana za peut-être raison mo privé. Mais ils sont combinés dans ma Kombo ya pour la ligne. Soit au sala qui ba fi yango chantage na Kombo ya yaya ya mwana ba Kombo ya ko dévoiler vérité ou eza ki mutema mabe mo weza na sima wana bazo linga siko ba surcharger au kaka. Bakali j'espère que tu n'as question moko na sepeli nango menana posa pe na zong c'est le réponse moko o ta bato bazana se toyebi ke na kana se na ba na 7 ans balato bato balandaka biso mutu nyonso azaka butu na yo te eza na bato ya lipa eza na bato ya manioko eza na bato ya bikedi mutu na mutu ayo tshelo commentaire amabe omona pe peut-être na ba commentaire pe mutu mazo tshelo commentaire amabe ke o tikala na Congo omona ye moko peut-être aza na Congo mutu mazo bana ozela okolia bikedi tandis que ye moko ata bikedi yango amona raté elongolo banini totalaka na tolandaka na biso ba commentaire te tango oza na likambo omona quand même soki omona quand même vidéo moko boye oh peut-être les défenseurs à sala na ba dernière minute avant na voyager na sala avant na kende prison pardon na sala qui on a Bruxelles na lobby ba wario na sala vidéo on a na vidéo à souka na zo sala na ozala sur internet c'était pendant au moins 5 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 4 mois na pesaka na ngate na bi eko za la pe 1 an eko za la pe 6 mois eko za pe 8 mois maloba na lobaka yango wana na sali ba vidéo na ngone suka na sali nini na kei na vanda na ngape kuna la suite makambo wana nazolinga susu vraiment kolobela ngo te na komo préféré so na sa live moko boye to se baser na makambo susu mais nazo peso ka réponse au parce que quand même ko so tuni na répondre kaka et tant on a kei na sali ba vidéo na nga na lobby Bakali j'espère que na osa na live yo ka réponse na nga bien Bakali nazo lando pe na omona ngo mabe yo ezali question oyo tuninga et nazo répondre ngo propre yoka bien poser nga question ndenge nini ezo sangana na comme na ba kombo artiste ndenge nini na internet boye nga le défenseur ton accueilli prison azaki na prison tranquillement na boyi kokotisa yoka bien le défenseur nda boyi kokotisa ba warrior na makambu na ye a boyi kokotisa pe kombo fali na makambu na ye aye alobi plutôt
te naza na makambo na nga oyo eza privé na oza su na internet te nakei nasisa na bamakambo na ngai so makambo na ngai esili nakoya mais nayebi te so na ozala na internet te pendant 6 8 mois ou 10 mois nayebi te oyoki bavideo na ngai suka so bokoti na internet boomona yango parce que ngai nakendaka prison le 3 février, si je ne me trompe pas. Le 3 février. Ma vidéo, c'est pour dire que le 1er ou le 2 avant na kende. Na sali ba vidéo, nde na kei nanga. On se comprend. Après, ndeko ya moi si, étant là-bas, et que nga nazale pour na motema mabe na ye, aye, a saleli ngai. Live. Pour na kolobake, bakanga ko tous les défenseurs talaboy makambu tout ozo kana abimisi yango nga naza libanda te abimisi yango ngai bazalaki nazaki ya okangama donc ye mutaye na masolo wana internet parce que avant na kende prison nga na ye to banda ko sola lisusu te to comédien na ba problème to no sola te to bebana ki kwa ba maramo boye na pesi pe déjà explication ngo de trop yango mona ba na opesa ngo lisusu te to bebana ne bana et tout ça là qu'on débat 1 mois tout le banana sous souté mais tant moyen ko benganga et dans ma tête benga ou aluka numéro na ngazui alobi ya silike pona nini tia sela nga live ma be wana o wana za o yemo kazoloba alobelo ke pesa ke kanda tangu egla sali nzembo oya edi badiata et donc balobaka badiata akokima basuke bon ngasko na sala ba collage nyonso na bande ko sala na osangisa ba kombo ya ba photo ya ba oyanga ba oyanga na osangisa ba photo na bango na ocha ezoleka na nzembo wana na salaki ba collage wana omwe misatu alobi sikoyo avandi bo amoni likamwe komi série e mamo wakontu onga na sala kana les défenseurs parvenir ko sala ba vidéo ya boye a osangisa ba tunga zo changa te do ngolo bangala exactement mokilike ana barando nanga ya mibale alobi ba vidéo nyo e ba nazo sala ba vidéo na obwaka ba tunyonso mais ye nazo bwaka ete ozo comprendre et ti a confirmé vraiment que c'est que les défenseurs à l'outil randonanga yango ya kosala live wana pona a démarrer a beti li solo na ye wa ko beta yo moko bika ba ba fi internet a beti li solo na ye a salir kombo na nga ko salir kombo na nga ale e kangi pe na internet bala mo lokanga na zala kité lokanga na zala ite mais tellement ye mbonga na zala ki na ngote bakali omona yango yo moko nde bato ba bloquer bima oh non 10 ans de prison. Au bas 10 ans. Bakali. J'espère que ce koyo, de tout le bas awa ba question zé yo ba réponse zé nga mais na minute vraiment Bakali. J'espère que non, la na pose vraiment question moko boye. Même bateau baza na se ba Hollande biso ba comprendre une fois c'est problème d'eza. Bakali. Yo oso mona mutu oya publier vidéo ya mutu. Bakange na sujet wana. Ako sala 4 mois de prison. Bon, wana 1 2 Bakali moto peut-être a violé na poto. À cause de la 4 mois. On se comprend la question wana. Sikoyo elingolo bake batu ba yebi na bango te pupanga na zoto ba problème nanga. Elingolo banini na mikili soki bakangi yo. Soki ozala na mukanda. Ozala na mukanda te. Yebe yango keso bakangi yo, soki bakateli yo 10 ans. Okobeta 10 ans avant bazongisa o. Bakozongiso jamais que olo bakeo tenga bobe non bakali est-ce que coïncidence d'abo comme on compte déjà bolo Congo et ça la question curiosité est-ce que ezalakate ke bakangi yo olobi ke bon ndemo kangi ngai na sala prison ate besoin ça rambo kalanga ezalakate jamais bosana wana ezalakate bakali omoni so bakangi yo ndengo zana ezala choix ezala moko bakali mais attention eza pena loko mo pona soulevango parce que ça na batu mususu ba comprendre réponse na nga place ote omoni eza na ba pays oyo e signa ba convention ba signa na ba pays mususu na pese exemple eza lokwa pays lokwa Maroc ya ba pays lokwa la ba oui bon natanga comme Maroc parce que na ebi ya Maroc omoni Maroc un Marocain soki peut être kangami na niveau poto soki Belge moni na net na Belgique so moni que tu peux être problème il y a surpopulation surtout un problème c'est surpopulation place ezate Belge azana droit ya kobenga na Maroc batinda mutu wana akendo sala prison na Maroc et non que okendo sala libre na Maroc ozomona bakali soki basigna ba convention bana beloko basigna ba kobenga
gouvernement marocain bapesi mutu wana akende consommer so bakatelaki 10 ans akende continuer 10 ans na ye na Maroc mais ozala liberté siko biso na Congo tozala na makambo wana na bakongolais na Belge te ni na pays moko to na baconvention te donc soki oza na eloko moko boye o bakangeli nango okosilisa prison soki 10 ans soki 20 ans après nde siko belge oya otala siko soko ozali na mukanda to ozali na mukanda te nde kote siko babwako yango wana on comprend donc c'est un peu ça on va dire sur réponse na ngana ba question ti o makambo ebimi ya ba 10 ans mais j'espère que nous va publier et belé na internet les églises hein internet les églises parce que bon moi ngo ba bloko yo ba telenga ba 10 ans boy ngolo ba ke muta ebi problème na ngazate ba telenga ba 10 ans mais bon moi les défenseurs ou 4 mois pas mabimi parce que problème na nga ezali problème à monene c'est un problème oyoyo nga moko na lukaki na se défendre normalement na problème na nga na soki ba avocat na nga na ebi nde makambo na nga leki mais eza vie privée na nga ça n'a rien à voir avec le monde de la musique et na tikali pe kokotisa artiste na kati te na tikali kokotisa niba warrior makambo na nga na ndo silisa nga moko donc c'est un peu ça bakali message nini parce que déjà vous avez propos na yo moi franchement nazo croire yo pour na moni preuve moroté na analika moroté on a contredire maloba na yo tout ça na poser la question on répondre alors na nyoso lobby parce que au défendre artiste oza yaya nanga valablement mais sikoyo ba reprocher yo na makambo on a toujours ba question soko bosani yango ba reprocher na bandela yango pona senga yo eloko vous apprenez à se faire bango ba reprocher allô oui allô vous apprenez à makambo yo bazo reprocher l'orchestre yaya après na senga eloko moko et vous apprenez à faveur na yo vous apprenez bon bakali nanga lo baboya mpona nga j'espère na ozala clair omoni nga naza ko reprocher na eloko moko te donc ba makambo o peut-être o baza ko reprocher nga na niveau ya orchestre ou comment de na sala na orchestre wana te donc elingo lobake ba makambo susu nazo sepela na nga kutu na kolobela ngo te pourquoi parce que omoni ba biso oyo toza ba image o te ke to boyi lelo ba ya ko bimisa biso ke o non ba des fois on comprend hein omoni ba fanatique ako pousser yo o lobelo ko moko boye ya mabe sur artiste boye mais ngasko ba bloko ane ezwanga te pona nini bakali omoni aigle fali pupa lelo nazala na ye nazala fan na été bakali je ne pense pas que na rozwa vidéo nanga na rozwa téléphone nanga un jour na sa vidéo na loba mabe pona ye jamais pona nini parce que na yebinde orchestre ane estambolaka na ndenge nini batu misusu balaka soki banga beto 12 ba o montelo eloko mo boyeye après esukeli oneti mabe yo regretter bango ba meli ba bière na coin tellement na yebinde jour ane tambolaka ngai eloko ane kozwanga te soki na kozwa décision na vanda na ndaku na kozwa décision nga moko na ovanda mais aucun jour na zolo bango bien na kozwa téléphone nanga na sali vidéo na bandi ko démarrer peut-être aigle to na bando démarrer ba warrior pourquoi na ozala reconnaissant ata na moi libanga moko o na zwaka oyo azalaka na podium abenganga au moins les défenseurs de warrior elingolo banini elingolo banini ba ozo pesa biso déjà impression que ndenge basalelo ba live na nde balobi bakati yo na ba dans les jours à venir ozala lisu warrior te ou question musuna retourna est-ce que fan ba bengana ga epi bakali c'est qu'on comprendre nga bien te na lobi boye omoni makambo ba loba pona nga naza motuti naza na makila na nzoto no naza na mai no na mai na nzoto donc hein donc makambo nazo loba elingo loba nini elingo loba ke naza na makila na nzoto na mai na nzoto elingo loba ke soki neti mabe ezali na moment oyo nazo ba attaque moi trop moi nini eza na moment oyo peut-être na okipe ko supporter te on a occasion donc omoni ya na occasion donc elingolo banini naza na mai na nzoto na makila peut-être
au moins appelle un moment moboué na okokate ou peut-être na olukana fa na ngana ndako. Mais problème na ngai na niveau ya olubake, il y a un moment oyo ba wario ba osala peut-être so na moni kete na supporter te na rova na ngana ndako naza obligé te ya kozala wana menga mutako longola nga fa na fali pour pasate message na ngai za boye mutako longola nga fa na fali pour pasate nazali fan ya Aigle na kotika la kaka fan na ye ti lifobo mukolo ye moko yaya fali pupa Aigle mobuta ko akosala message moko boye ou bien bureau vraiment to moni edi ba data zui atindelinga message moko na téléphone à lobby les défenseurs kotanga susu kombo ya Aigle te nde mukolo wana bakali na olo ba on émission na j'espère que non bato bakanga data lelo mukolo oyo eloko ane ko ya oyo ko bimaka ke ote Aigle ye moko na yoki na moni ou bien edi ba data na moni message ye que non les défenseurs kolobela rasu makambo Aigle te bakali na ko insister te parce que eza orchestre na ngate na okende malembe mais là maintenant na zolo baboy mutakolongola nga warrior azate nga na zolanda la bonne musique na minute on olanda la bonne musique na okiko bima tena sala la double discours na landa loyenge te mais mukole ko simba te babina nga ke tele défenseur tolingi te na ke mais soki apona musique onga na yokaka wana na okoma tina lifobo mutakolongola nga azate bakali padona silisa mutakolongola nga azate nga naza warrior na kotika la warrior soki aka ba message ba nzora soka ba message ba nzora jamais bakali jaja na kende pona nzora akolongola nga te parce que nzora za eloko côté na F victime muta bango tout wana baza eloko te mais ngai nazolo baboye na solo laka zato bonisa place wana les défenseurs premièrement nayebi de eloko lingolo babakali ndena babwe na lobi kaze eloko te nayebi de eloko lingolo ba aza eloko te pardon na boyi yango bakali pardon ko kondisa na ote ça va loba banga na ote oza invité et biso la déontologie journalistique on protège l'invité quand on parle à l'aise mais ce qu'on a linga pour bateka bo solo pour na respect à tout ba la biso les défenseurs oza fan un fan jamais na yoko lobby directeur lokola Edi Badiata agosala ko oza fan wana kwa liboso deuxième point akati ya direction ya marketing et communication ya orchestre est victime et ça na ba agent na ba est-ce que soki agent moko boye asalaka wana ba pesi message akendo pesa nde siko fo oloba na eki ata eloko te bon na tuni boye ya kisinjo bon bakali otuninga question na répondre yango na question. J'espère que tu sais comprendre. Est-ce que mutuana oyo asalaka na société wana na oyo mutu asalaka te na société wana bagotinda batindele message tandika asalaka te na société wana aokepesa mutu asalaka na société wana te bakata nga tandisa nga na tata bolo bakata ye na pesa exemple tango ya lo mutu ngo alobi kata ye na salaka kuna bakali nazondi c'est le peka réponse kaya et la zone c'est le cas réponse par une autre question na mutu asala kuna te ndenge nini ba okekata ye to de tango okomaki na tango bandaki obandai ba non yaya nanga numéro 1 légende vivante pour l'équipe si le lezaka bongo bona échanger yaya na wata les restes wana se dédier en tout cas yaya wata bangonde bonga na sa pesa wata yaya wata bangomi bale bala la première visa te ba l'île visa yaya bandaka po biso bon biso la bino moi différence c'est dans sens ni ngana fante la chroniqueur ya musique na rose attaché de presse na golo babula moi yaya mais na sala pas yaya mais pas wata ni na sala ko bobandaka ndenge nini tango bandi ba fan si vous comme na niveau que vous commencez à confiance net vous sala kan orchestre et ça parce que au solo la kana ba bureau ou ba leader wana nde ba pesa bino confiance que en tout cas yoza sur le niveau ya fante au comme na niveau ya kolobelanga lokola agent ya marketing
na lingi na yeba moi vérité na point wana. Bon, Bakali. Question tout n'est pas simple hein. Na ozong c'est là yo réponse simple. Bakali on question au tourner hein. Ngana osepela autour nango de peut-être na bureau ou autour nango ba fan mususu mais ngana on répond nango te pourquoi na répond nango te pourquoi parce que na comprendre Bakali na bon ils appellent la réponse hein excusez moi peut-être na façon na lo yabimi c'est ils appellent la réponse sens na lobeli que na répondre na bon na tenu mo wana que na répondre nango te za na sens que ngai tangu na ya nanga kaka fan et ti le na tikala nanga kaka fan na tikala jamais ko bimisa ke na ko mosala kuna. Confiance yaka malembe par rapport ya ba geste na yo par rapport à ba acte na yo de confiance yaka ngai nde nazabwe ba mambonga na bande ko sala nanga tuno nanga le komo be Bakali to ko c'est la to zokaka te ba poto ba saliton bo pakula biso il faut botala rapende mambongo yela ka van koloba nanga loba nini ba est-ce que avec la boka ba fan nyonso voilà tu as boire les défenseurs on reconnaître que non c'est que amona mamona salaka amona bon ndena bundelaka non Bakali Bakali ça va clair s'il te plaît Bakali au moins soyo sala semblant c'est qu'on obéit ces missions s'il te plaît c'est là yoka ngai nazo yoka ba réponse yo voilà ça va na continuer yoka les défenseurs c'est là pardon. Ma réponse na yo c'est on dit misanga oui non na za la perturber moi na bimsa sous question. Voilà bon ça va na répondre au secours. Na contredire. Répondre à la question na moni que on répondre c'est la moni place voilà. Ko ça dans le bate place à neza bongote. Place à neza bongote voilà. C'est qu'on a répondre des questions au tuninga. Na lobby boy Bakali. Au moni aigle place à Zafali poupa. Ay engageant ngate yemoka yebi que les défenseurs à sala ke pas na été. On comprend. Mais les défenseurs à fan mais problème est anine problème est ali ba makambo biso to salaka to za ba fan simple mais aigle yemo kuna munoko ne aloba que non ba warrior wana siko na peso maloba na ye yangate aloba ba warrior bazandenge mi nazana ba warrior ndenge mi bale nazana ba warrior avec des épées na ba warrior simple yelingo loba nini aloba ba warrior musuba yaka wana kaka pona aluka neka photo na aigle Mukula on soit photo te asani ni akimi. J'espère que maman na luba boyo kango. Et du coup, ils appellent ba misusu baya au senti que photo ou photo te azawana. Ba misusu na mbula na mupepe na malili akinda ko sala promotion. Abi misaka ba mbongo na ya poche ya ye akinda ko sala promotion. Sikoyo moi si na reconnaissance au aigle la pesa que ça nini petit aptali au bois monique te moi libanga. Warrior avec des épées. Te wana siko yende egla koyeba ngate yende mutayebi taka lobata koyeba monike osunga ngate yo lingina comprendre mozo Bakali oyebinga ngande na zabwe nango pese exemple mo boye Bakali na miyebi te pourquoi ngana za na motema egle na yebi te so ngana za la watu les défenseurs c'est là netinga Bakali pinda naza trop fier parmi les meilleurs communicateurs au Basala pour nous Dida Sari. Moi je fais pas. Bakali. Naebi. Ba communicateur ko ezake na presse pour lobili kambu la musicien en soutenir moningai wana batu bayebi pour na miyebi. Mais tant on a tout nos questions na o miyeba te ngate o ngate Natuni yo, est-ce que yo comme y ba na place aux alaki warrior avec des épées ou avec épée mon Bakali na lobi boy Bakali o moni pa mamusu na zo sola na yo o remarquer na mikolo nga na za makila libata ozo comprendre na za makila libata Bakali o lobelo ko mo boyo lobi yango na A et ke na B o moni oyo question oyo réponse na nga eza boy mutaye bakaba warrior na ye eza aigle eza ngate siko soki ba fan mususu o baza lokola nga bandi ba comprendre soki les défenseurs azalaka na bande nini il faut siko tala ke yo au salaka peut-être nini pona aigle les défenseurs asalaka nini est-ce que les défenseurs azo libanga aigle te ou ni donc mais ka ko sala ba différence wana nyonso nde place o koyeba ke les défenseurs azalaka ba fan oyo ba komi na niveau leader a bwa kabango bango ne ba koma na monopole ya parole ko lika o ba bwa ki bango te monopole te na bandela
Bandela. Na bandela sur na biboy. Na le biboy. Omoni ba biso ba warrior mususu. Bakendaka osaba promotion mususu ba bimisa ba mbongo na bango mususu basala ba makambo yo, ba mususu pe basala raté. Ozo comprendre? O peut-être mususu akendaka osala promotion, mususu pa kendaka ne osala promotion te, mususu abimisaka mbongo na ya poche salaka ba makambo oyo akosala. Par là maintenant na lobike Aigle sikoyo ba réponse na yezalaka pona ba sina mo ba reconnaissance wana omona aja tikio peut-être moi libanga. Sikoyo na cadre wana tango yozo tuna nga question wana pona koyeba ba warrior nde bazandenge ni ye moko nde Aigle lobake ba warrior mususu baza nazana ba warrior ndenge nyonso nazana ba warrior avec DP naza pe na ba simple warrior naza lobanga kwa pona kokota siko na mozindo bozo boyiba maloba na ngate me boyiba nde maloba Aigle yenda lobake ezala ba warrior mususu bazalaka wana azwi photo na yo ayaka alukaka photo mususu pe soka azwi photo na yo te atimi nzela kei na ye lobi omona lobi azane su warrior te ozo comprendre bakali yo yebi osala ba émission neza na nini no o Aigle lobi ke ba warrior baza ndenge ebele ngasi konde na sabe makambo Aigle loba wana ngasi ko le défenseur na sabo na yebi ko distinguer warrior avec DP na warrior simple te ko nga na yebi te mais nga to na sala te yoka bakali na ngasi ngasi koyo mingi bongo te ya bon voilà siko na nga yoka bakali siko tangu yaya ye moko alobaka bongo aloba yaya alobaka ke yoka tangu yaya siko alobaka ke ba warrior avec DP nga na yebi na ngate eza ndenge nini menga na osko na bilobe na siko nga ndenge yo to loba na kiyo nga siko na loba siko na kinga ngai siko le défenseur na vandi awa tangu na lobaka na ba vidéo na nga na kosala assemblée télé na lobaka nga na za warrior avec DP ande ko po tapoter live ti ngwana na bloquer ba commentaire bakali nga siko na ba vidéo na nga to na lobaka boy nga na za warrior avec DP to na yaka na lobaka bongo donc mais na motema Aigle na yebite soki nazalaka warrior avec DP ou nazalaka warrior avec épée moko wana nde na yebite yenda yebi ba warrior na ye yenda yebi on a lobi ke nga naza mieux placé te ya ko répondre na question na pona yeba so nazalaka warrior avec DP to ndenge nini te Aigle nda yebi mais soki to kena kota mabanga mais mabanga na nga eyokana mutu to yebi yango défenseur de warrior Aigle abwakanga na ko boya libanga na nga non na obolo bango lelo na bena pese sous na date lo merci na Aigle fali pupa na mabanga na nga na ko ignorango jamais tina okendaka ezalaka na internet ti mokili ekufa ese tikala ata lelo bato barobo yango to ndenge nini te wana ese tikala oya robo yango ata so lingo bo yango lelo kende kolongola ngo pe na ba YouTube bato ba bi longo lango do wana eza eloko na robo yango te lo tuningo binanga ke te ba ba so mabanga te wana eza vraiment oyo onga na sepela nango pa Aigle libanga eza 10 000 € nzembo eza 100 000 € ngasko na pesa ta 1 papa parce que question moko en rapport na libanga aux fans le mot ozo reconnaître en haut bravo en tout cas l'on a parce que là sincère depuis le pays a na molo chinga mal à l'aise na nous s'il vous plaît pas tapoter des live comme les Oyebi petite sœur Nabiso Nathalie la Katangaise la PC moto de gros bisous ma petite sœur bagalo ko moto mabe yoka yebe yaya boakai teke bwana même rana ye oyebe ba boakai ah eza question de la tuni na sens nini ba boakai pe na warrior yobe warrior ba boakai parce que bwana même pouvoir pas yaya. Ah, ya bakali. Bongo na pesi d'abord la Katangaise bambote place azali vrai chéri. Ya nanga do baboué. Ti tango mona vraiment la Katangaise wana na ba live na ye. Ti tango mona ki na ba émission wana. Ti o mona vraiment la Katangaise na ba concert na ba live na ya salaka donc lelo vraiment to ko boya la Katangaise to beta tout ça to matana live to lobake la Katangaise a mérité non que réponse d'angez ali la Katangaise warrior avec DP warrior avec DP mais oui ndenge moko na ba warrior nyoso ndenge mona les défenseurs te mais ndenge moko na ba warrior nyoso warrior warrior nyoso ça warrior mais ça grade par grade ya wana la tuna ki oza na épée moko to DP wana nga yo DP
Tenga lobaka déjà na ba vidéo na nga non na lobaka ngo tous les vidéos na sala na lobaka le frère de Wario avait dit nga lobaka na nga siko yepe ka de la katangezi yepe mukolo yambe peta oyeba soka zakande nini